Ah, ma copine Barata, ma copine Nani Suzy, ma copine Via Bonabonam. Dans le bien, on a le bien, on a mais pas qu'il n'a monté manangai. N'est tout comprendre. Il serait tel niveau d'étude. Tout ça va se battre à maïle, hein? Et bah, on va théâtre, mais tout ça à malam. Bah, le but que maman le roi, mais maki ba wana ba kei, donc c'est que ba o ba tkel maman ma souba, on te sait que ba on débat l'équipe ba tenir son non. N'est tinga ko tugo, tam sto dans souper, atom si vous am ko nangai. Ozomo. Mais le gars tam sous santé quand des yé na ngotale, nga maman na bi maman na yo. Ba wana ba on ba zo la leadership. Bonjour, bonsoir, chers amis internautes. Nabi que vous avez vraiment branché na chaîne Abino Info 16, Info 16 des solutions, babi bango baza makambo. Bison des solutions pour bison de Sukisaka. Merci Nabi Kabolinga rapé émission Nabino Timbela Masolo avec Gucci Sinda autrement dit Ajax. Mobile série. Le rôle à coordonné. Tonton Mwinga 16 mm mobile série. Mobile avec une tabane lengue. Donc merci Nabino, merci Nabatnus Basalanga bien à ces peli. Namoni derrière caméra Nazabona Aaron Lubamba. Donc Aaron Lubamba Misapi Ataloabi caméraman ya fashion. Et Baroyate ingénieur Tonton Mwinga 16 mm yende maestro. Babi Baroyate pour place on a déjà tout là pongi. Merci na salon Micho Barbe Maboko Bank salon Micho Barbe Maboko Bank na kati ya Manchester babi Manchester nde makambo Manchester nde solution pour bangonde pena basi marangai Gucci Sinda manamu sans oublier DJ Cherry na kati ya Manchester Brandon Cheke 10 na kati ya Manchester bana ya Luanda babi mwasi ya kitoko mwasi ya noir moro o ebetaka quoi donc aser kena la cire naturelle na kati ya Luanda tout ça rende tout solaki et ko sala malamu cher ami de l'eau vraiment na yambi bongo artiste et comédien na bino o bolingaka na kombo ya 7e bagarre de Nazareth to solana ye to yeba 7e position na ye parce que to zoki yoki ba moi makambo belé to yeba qui est 7e. Tu vas vraiment source 7e bagarre. La 7e bagarre, n'est pas comme de l'eau. Mbote 7e bagarre. Ah, Mbote Gucci. Boni. Oui, ça va. Merci. 7e bagarre, biso vraiment na émission de Timbela Masolo. Tarza Timbela Masolo. Tu l'ingara beaucoup plus sérieux, source ya moto. Tu vas pena moto na début na ye. Pour 7e bagarre, à comment l'élo 7e bagarre et arrive en dengeni. Bon, pour nous, comment l'élo, merci pour la question. Pour nous, comment l'élo 7e bagarre. Bon, nous avons un sportif, tellement que j'ai besoin un jour comme artiste et comédien. Nous avons fait l'effort, nous avons pas mouru. Je suis là. Nous avons fait ça, nous avons fait 7e bagarre, nous comme artiste. Quand tu n'as pas mouru, parcours na yo ça qui n'engage quand tu n'as pas mouru au sein qui groupe na yo ou comment? Quand tu n'as pas mouru directement dans la salle qui est qui lui a Congo. Na outé pas mususte bambote belé pas président nangai Roger Vika donc ko utaranga kunande nalonga na salu yangai pas mon doueri au sala combien d'années na umeli penza talara déjà 17 ans donc c'est beaucoup hein na umeli voilà 17 ans et pas ya la carrière na yo le lo au bengama présidente. Et ça quand ni pour gérer bateau parce que c'est pas facile tout le monde a rabattu belé à sali groupe le koufi à sali bou parce que pour yo osala kaka 7e bagarre na groupe na yo osala rani balobi ke tant to bota maka to bota rabana to bota mitema na bango te tant mwana zo utana ndako na ye pa na bango mutu ya na comportement na pe na caractère na biso o to zaki mitema mikuse to no ko supporter banati ko supporter ba ninga te disons mais tant que tu es comme maman présidente tu comme ko supporter ce que ba charge ko supporter ba comportement ba caprice ya bana donc tu sais qu'on a évolué bien bana nga donc tout ça bien trop bien vous enchaînez CNTV malgré mais on a côté moi demande sur la chaîne moko kana mingte boy ba placer vous pour tout boina loba bagano chakali kuna ke no bozwa itete ngba mona ngaka mbala moko na zaki wana ba difficulté nini oyo zwa kana na musano depuis au comme présidence au jiraka groupe moko difficulté nini oyo omona kana tant oyo kambarabana oui ba difficulté c'est belé to kuta na mambe belé en tout cas sponsor azate aux autres débrouiller moko donc to kuta na mambe belé moi na mususu poko c'est que nos contribution faut tia pour le tournage pe aini na yango te pe compréhension boti donc vous êtes obligé yo moko maman luka
pour mosala na yo ezala bien pe kini malamu. J'espère que mo monaki to na tournage na yo non to arrêter pour na nini pour mbongo ezate tous bon on peut continuer tournage. Donc c'est un peu ça. Donc toujours bunda naka pour mosala ngo ezala bien pour fanatique na biso balinga biso ba continuer toujours ko sepela na biso. Donc yango to monika ke non to tshano bana mpanzi biso ba mama to bunda pour na ko réussir mosala na biso qui est bien. Na bat balinga kayo na bat basepela na mosala na groupe na yo okoloba na bango nini na bat ba tala biso na koloba na bango ke poste na biki ba soutenir déjà. Donc là on a bango ke non ba tcha biso maboko ndenge ba continuer ko tcha biso en tout cas bazala toujours na biso o ba moni ke non 7e bagarre ndenge za boye azangi caméra azangi mwa nini o perche o nini tout ça bona boye boye ba ndenge ya ko soutenir biso pour ça la cas vraiment bien ndenge camarade nanga soutenir nga camarade nanga na otanga kombo te po ba na boye mes camarades nanga ya zangani na Luanda yves ma soutenir nga na porta ke na cœur. Je t'aime beaucoup mon ami na onzelo zonga bonde to na otanga sko ba kombo mais yebikaka. Donc il pas soutenir nga mino musala nga vraiment merci. Merci nga pe na profiter mbala moko na pesa merci na bato basimaka kuchi sinda homme sérieux. Donc la bossa nité bongo bubu kama na États-Unis babi mobile ya atanya mama paradis babi couple moko balala pongi ya ba bébé Samuel le grand bokati na venu sur scène babi na Katia François na babi yokutu pendant déjà na zone nyos tout na eba te souhaite kalini pour baxela nga ko baxela. Donc sunganga vraiment et ko sala pe malamu mama 7e bagarre to ko évoluer na émission na biso to yebike uzalaka na ANTC uzape suna tokanisa omikabola ndenge nini nazape na kopasiko bakisi susu donc 3 mais na mikabola normal na ko ba ko sona biko mikabola c'est trop dire parce que biloko on est biloko na biso artiste comédien beaucoup de gens ba comprendre ka eloko ete tant batangi NTPC batangi tokanisa batangi kopasiko eza biloko na biso artiste il faut dozala parce que eza ya biso artiste pour so bige non za na NTPC pour na mtazala wana mais bino parce que Masumu il est président donc je sais qu'il faut biso de tozala wana. Tu le sais bien que non tout le monde est à sa NTCP. Là je ne sais pas. Je le sais. Non. Soko le bina to kanisa là ça va. Non, preuve en est que non, le jour il y a marche de santé na bino mutunyos tout azalaki, comédien nyos tout azalaki. Oh chérie. Mais Nazan Zambete ngana va na banda kuna bango te na ba non qu'est-ce qui s'est passé avec elle bien avec lui et ça la kino ya na réunion te bien na marche te non. Mutu munaza na ba makamuna ye on a go muna tele bon non. Bon, et ça marche. Bon ngana za na mfu musufu na sala. Et ça obligé obligatoire hein. Tout ça artiste Masumu que non oh nyos tu wana bana nanga eza non obligatoire te mais loko les ala qui me kona biso artiste il fallait que ndeka tozala lelo yo eza na elo moko ekoti na kati ya monde na bino vraiment franchement ngai ezo salanga pasi ba comédien bolingo ezati bino na bino ezati donc ba bokabwana c'est côté siko donc au compte ou affirmant que nous ils ont raté des pourquoi banda kala banda avant théâtre banda déjà qui monté maman ils ont déjà tant théâtre yé ndé et yamba na yango pourquoi beaucoup linga te bolongo la moté mama bé bino bosala ya malam aussi matin c'est vrai oui je te dis vrai mais aussi matin donc yango ils ont rabi faut tikala kaka bongo na nous allons ka bongo pour na mitu na ba no ma copine barata ma copine nani Suzy ma copine vie ya bona na le bien on a le bien mon na mais pas qui na motema na ngai net tu comprendre ngai ouais donc motema mabeza kaka bon vraiment ezali maman 7e bagarre dans le bébé qui motema mabe ça peut éco continuer bon wana et engagé kaka yemoko maman 7e bagarre les cambo vraiment aux obetsa ba congolais mitou na ba comédien mitou les cambo ya ba qui président course au pouvoir bazo wele la mingi pouvoir sikoyo pona yo na makamno stezo leka oyo keno ngafuna za la président ngafuna kamba ba artiste comédien ngafu boye par là yo ko loba nini pe okoki ko baksa nini nazai ko loba na bango te munda sala show na yenga na loba ni no sala ngote no ba putana na bango ba putana na bango on dirait yo ozo tindika mabe
Continue comme un par rapport à quoi? Moutazo linga za la présidente habité cause la présidente ata yomoko. Oh, ils ont la ngabes na bigeno comme présidente, les sika moko yo ngoro changa kana. Mouna monter à mabe. Mais il y a des personnes balobi que non, bon. Pour la cité ba comboté ils en a battu au balobi que non un tel abonné na place au tel pourquoi parce que siko ils appellent ka batongo baza appellent ka na kati ya ba association na bino moko na éviter ceux qui ozo komi bomba toni na moi na bien on te pardon na sala théâtre c'est ça ka ba théâtre ba mamuté duty na sala théâtre le reste ba mamususu na éviter on ne se faut obenga bango ba wela ba pouvoir wana otuna bango bozo la pouvoir pour nani pour netinga comment na ce que ça pour merci ceux qui le tobi opona mutu o akoki ko diriger bino artiste et comédien tozaki bongo na président Masumu de Brende président Fiston Sai Modero qui encore V12 na bango 4 wana pona yo opona nani a diriger na yepelisus oui kosani moko na bango a diriger bino kasi Masumu a diriger déjà pona yo Masumu ka pona ngaite dans le bien yo kate pona ngaite Masumu azawana ti so yo ngolo Masumu bwana ngana longoli ete oyebi que non balança qui communiquer que non tout le monde et c'est les cas pas mutu so qui te ba échouer qui si laisser les gars to enterrer en déjà non Masumu datika na place wana mutu so azala ki te ministre atali ba capacité ya bato abike oyo soki bazuye ba ministre atali ba niveau ba étude tout ça bazo bato amaele hein et ba ngote ba théâtre mais tout ça ka malamu te on dit que on a tali biso monike mitu na biso ça malamu te abifo même Masumu atika la wana ya Masumu atika yo atika ba français de maele bolo ba fo même Masumu atika la wana mais bino mo bole la kaka toujours na kombo ya président Masumu parce que bango wana ne bino wana lukana ba wana nga lobi ya ngai le jour il y a le 31 mars makamni il est nazo anga sabi yo mama be non na tuni question parce que ça franchement makambo zo les capable artiste et comédien ils en a soni pour ma union tous les cas surtout na ba YouTube donc makambo bomba wana ezate ils ont makambo les cas kuna pour na ba dirigeant na bino ya ANTCP makambo les kaki en tout cas na ebitenga na mikendela ki déjà tellement que actrice nanga banyata ki na mutuka donc na bimaki na ebitelo ko netkala na sima nanga parce que faut na bato batikala ki qui ont pété te na yoke logote on a apprendre ouais kuneza ke non ba comédien ba artiste et comédien ba que ça ba contribution na bango oui ba zo qui même pas vers réagir là je ne sais pas oui de contribuer à qui mais comme la gente na ebité pour nga na mikendela ki makambo so tuti ezole ka boyo bi que non ozo oza au courant dans gucci nga na zo vérité na yebi logote ngata ba neti mwana nga j'espère bozalaki ta ba neti mwana nga biso bozalaki non ta ba neti mwana nga nde na bige non moi na sala autrement ezaki te na bimi na ketu ke na président chef Masamba na chef Doni Oumo na chef Jojo Mas tout ça qui na bango to bimi to kei pour na traitement mwana nga donc les restes donc na ebité na c'est na biso par ses patrons ici lui merci to betano lisolo muke na tokanisa vraiment na onga na yebeza ki no place yo vandeli mingi tokanisa oza mokonzi kuna ozo kamba kuna ti sa bongo est-ce que kamba lelo te kuna oza na poste te c'est Masamba naza question président eza JP Masamba to yebisko à part JP Masamba ba chef baza kuna za ba Doni Oumo ba onde ba chef ba Jojo Mas ba onde ba chef kuna ngana mutu pamba mutu simple bongo bomisanga yo moni yambo bokelenga ba maladi ko ba chef oyo ki chef oyo na ko maladi te na lobby il est quoi lobby ba bokele ko maladi car oui le ko ba chef na za nga chef te yango zo prouver que simba kana nga rende kesa to kanisa na simba mpe na maboko boite za na compte na banque merci évolution ya to kanisa ezandenge nini to kanisa ba penser à to kanisa ezandenge to kanisa bosala ngo pourquoi ah one faute na jibe Masamba salongo pourquoi mais nazo pesa ka rende que les comment dirais-je na J oyo tous na marche à santé tous na festival munene chef na biso chef ngaka ko sunga ngata alobelanga mo muke ameko peslanga programme nango ameko peslanga programme ya nini ya to kanisa tous na marche na comment dirais-je marche zali festival munene to sala ekozala
ba jour nde ba changer ki ba chef ba jour wana naza pe na bango awa pa Josiane wate moi ça pembe mundele naza pa na awa donc bango nde bako meka so so bango ta moi 2 minutes bango nde bako expliquer pour ngai vraiment na mutu na yebi ngo lisusu te donc na to kanisa nazali to jali pe to ko jala kaka bango ba okende ba kotika biso kana to kanisa parce que biso to yebi vision to kanisa ya to kanisa to yebi bato bazana besoin de soutenir ba veuve na ba orphelin parce que tout le monde a beaucoup de gens bazala kaka non na zoki mbongo na ngai na saki tapage mo bona melengi masanga mo quelque part tant on saki tapage wana mais tant on doit déjà ba veuve na ba orphelin ozo ba ça déjà implique surtout na likamo to na jier tout ça na festival na Kinshasa tina matadi donc ça la biso bien vraiment soutenir biso numéro président na biso j'espère après ça rabino on attend na souka na émission on appelle ça numéro président na biso pour nous soutenir ba veuve ya ba artiste comédien na ba orphelin oyo ba kenda batika biso donc loko to kanisa to simba yangwana to kanisa na guerre na mutute to kanisa na kati ya NTPC to kanisa na kati ya Kopasiko donc masama ndenga za na sara kin sans polémique donc azana bango elongo donc to tika ko lobake non o kinganda za bopo ya za boité non to longola biso zali fondation. Merci. Où tu peux soulever le mot a vraiment c'est bien tous os ngela yango pona to kanisa. Cher ami na lingi na signaler que non awa tout ça vraiment na ndaku ya ami ya maman 7e bagarre maman Josiane Wate. OK moi si ya pembe babi muto aleki pembe na pembe donc tout ça pena ndaku ne yende muto ayambi biso malam. Où tu loba awa que non to kanisa bosala yango pona bo kanisa ka po bosungaka ba comédien ba kufa batika bana ba ni mais ce que moi j'ai compris et ça que non bosali yango pona ba sentiment na bino moko. Oui, pourquoi pour bato ba kufela comme artiste ou ba kufa batika ba bana na bango c'est comme si bosunga bonté bosa bo préférer bosa marche de santé pona bino et non que bosa mbongo pesa ba orphelin wana. C'est normal au lobby yango po yeba kité. Pour so yeba ki ndoloba ki yango te parce que bato tambazo na zoluba baebi o tout ça la festival tout ça là na 2000 chef 2017 juillet 2017 tout ça là qui festival amné na zape na ba image na routine de longo mona tant mo zo ba kino to soutenir te moi je regrette beaucoup botu na ba veuve na ba orphelin ba roisa bino ndenge to soutenir bango prouver biso bosunga kindeti ba nani bo citer ba kombo omoni basi nyonso akala wana nyonso ba mama nyonso basaka théâtre akala ba mama Nzita ba mama nani otalaki image ba veuve na ba nani président na biso jipe masama ne yagene ko mama Nzita basundola ye mais président biso akene ko tala ye asalaki o esengeli ko sala eza soutien asala ngote pour public et mona mais pour nzambe ne alola amona ye ba mama bakomba ba mama Kimpala chef tanga ngata na musika ba mama nani ba ve Musa batakinga bazake belé ba mama wa metisa mundele wana ngautu na yebi kombo mais ba ve sonzo donc na ko mona kaka mama impala wana donc na jour à festival pour na ba image na téléphone na ngai donc na ko tchongo pe na chebo bo tali image directement ke na tinda kuna pour bo mona ke non musa na biso to sala ka ko pe to salema donc to ça te ke non to lobi to salité nde ba misu nde bazala au lobby que non ben si batu no boya to sala boye bola boy to le to mena ba bimi ba ko recruter te biso ba bongote to kanisa wana pona ko kanisa ba vivre na ba orphelin donc c'est un peu ça quoi. Merci Toleki qui déjà ba makambo to o ya to kanisa maman 7e bagarre a décortiquer makambo na bongo ya to kanisa to lo banda mukie pona makambo pas sans souci ba kufa ki bas na mamba yaki ba mamado ba mamado bas na mamba yaki to soutenaki bango basi ya ba viena ni e ba limbonge batu nyonso to wana batu nyonso akalo bakufa wana neti siko to pesa siko to pesa bango nyonso to découvrir batu musu théâtre kala président biso ama casse na recherche à découvrir bango to kene ko ça ba suivi na bango ba kipara bango te ni gouvernement ni te donc ils soutenir bango te mais atana tango suka ba pesa bango chance ba soutenir bango ata ba mona ke non biso to gangsa Congo net ba maman Nzita wana ba mama nani waso Catherine so bon maman waso na ko la image zawa
so bon maman waso mais faut er yango déjà ko soutenir ba maman waso wana lele comme na kata Congo so moni mwasa solo ba mingi ba bio pena makelo ko maman waso bo ni ba pesi ba tia ba komo na bango eza ko la biso ba septième bagarre to pesi ba to tia ba griffe na biso na Congo boza na école na bino to tia ba griffe na biso na Congo so moni mwasa munene ba bi septième bagarre lourd ils en ndenge moko net ba bakata ba pesa ba komo na bango so mone ba moi si pas open bakata vimbo pinda so comprendre donc tozana ba combo to tika donc bano ba ko yaka wana ndenge biso to yelelo bana wana soki ba ye ba si bongo open za ka 7e baga donc biso zana ba archive na biso bongo yo zana nini donc yo zana nini tika pelembo ndenge lo ba 7e bagarre ba tiki merci na cirque non te comprendre 7e bagarre to mekempe ya robsula non makambo ya Dubai babi Dubai ndi panzi ba artiste Dubai ko tire ranking non pouvoir awa ke Dubai ko tire ranking oui non lo ba boye pourquoi pona yebi biso to za ba panzi sango non to yebi place ma beza tant on va na ki boye na ndaku okike non ba artiste msusu bake Dubai na mama Olive Lembe réaction za kindeni ezaki normal silike normal c'est normal au moins il ba palpite ou ça ta déplacement qui n'attend pas un avion on a cause palpite Dubaï billet $320 bon moi bien monté on ba kina première dame c'est là chérie maman aza motema mabete maman linko sunga ba artiste tant nous sommes que bisonne ba artiste to mitema mabe bisonne ba artiste tant ba ninga ba kei ba bi chacun à son tour tant moninga kei yo c'est la tour na yoti ba tour ba 7e bagarre ko ya ba lobi te maman lokola memaki ba wana ba kei donc c'est que ba o ba tkel maman masu ba ngote c'est que ba ngonde ba leki ba to non moi je suis fier tant ma copine aye nazala kuta kolala e bakata vimbo ba couleur je te salue des gros bisous merci camarade nanga abenga bi c'était mozap ngabi nazana ndako olalinga bité nake akabenga moi 200. Vous comprenez? C'est ça l'amour. Vous comprenez? C'est ça l'amour. Et ça, la Bible, on a tiré na mutu te nzambe na lola. Sans le flatter, on a tiré na mutu te. Et ça, la Kinga bien mogo ngabi. Merci bien, mais vous dit, mais il y a autant de BF. Il y a un BF, donc ça va na soya. Et puis, on a mis moi 10 BF et on a 600 ou allez. Mamuna longwa na keta la vient un grand frère propre na dia fort vient ngai vieux a sauté dans 7e bagarre vieux a na 7e bagarre na motema moko vieux vieux petit na ye ya na ngamoko ya papi levi buka yo umela na yo ya papi umela na ozazala donc au monde qui rankine za na ngote ba lobi so ba poniote loba malamu pona baninga so so loba mabe pona baninga lipamole ya kate nzamba sala kani na blokaka fungola motema binza menenge bake wana kande bango bake matanga ozonga bo biso tourna biso moi il y a beaucoup de gens babenga qui c'est un baka to OK mais non tant ba ibaka baki tant déjà maman pense déjà na monde ya ibaka taki c'est que maman zo penser pe na 7e baga ça bon goûter bochi la maman na c'est biso nyoso to okende tu as plus de 1000 artistes maman le biso to okende mais ce qui est tombé na mbandaka ko boya voyage wana te. Merci. Est-ce que vous avez que ils ont une association Moussalami Awa, les jeunes leaders? Les jeunes leaders, n'a bien noté. Bien noté. Ils ont des jeunes leaders au Babimi, bandeko Babimi, basa ba leader. Basa association na bango balobi, vomi basa na kona bango ba jeunes leaders, qui basa na ba bino ba mikolo yo, bozo. Ba mikolo par. C'est là na no bino ba blog un peu sur beaucoup bal. Ba mikolo par rapport ya art, qui ba chance. Mais c'est ça on a zoba bino ba mikolo leader on a sauté bango tout ça ba âge mon ba ba âge mon zambi so pona minene. Non, c'est que je dis exactement non c'est que oboy ki mukolo ya art na ebite so ki mukolo art na ndimia. Ya on a zoba kino moni bino ndi bokomisa ba ibakata na banani mso bokomisa ba koko parce que loko le bakata bandate to mso mona kaka o bakata na banoko ta lokota na zaki mona muki oh to banota se mona muki boya zaki mama bimata ngwana mais elle est aussi petite. Au moins il y a beaucoup de gens comme ça ba mikolo kaka boye netinga kutuka utam stoko za msobe atam sipo za mko na ngai ozomona mais lokata musu santé kaka ndezo ye na ngotale nga mama na bi mama na yo tu vois non na solo bande kaka. Et c'est exemple quand on a payé
nazala mukolo te sungo na poso âge nango cha tout na papa Blaise Lukano poso âge na ngai alors on est miné naza magie na mukolo naza adulte mais batika ka bien na tourna olinga so benga nga mama te non question ngeza ke non on dit ma benga maman ndiko mboko benga ba nini tout ça ba benga ko maman pourquoi pour okambaka déjà ozana motema wana ekibo maman question ngeza boui bino ba mikolo na sens ni ke non boza mikolo na art bobandi franchement tout ba maman linga to ocha bango wapi ba maman sha yo linga la benga bino banani olingi usot bango ba benga bino banani ba benga banani kasi na bango ko baso pota na bango na bango baso la leadership nazala quitté mais biso na réunion et biso ba chef na to kanisa et considéré to qui même bar na bango et pas maman Zozo mère Zozo na PC bambo te belé bisika zali hein hier zane kana chupi wa na tchiri voilà de tout côté qui bango puis na réunion bango les gars qui très bien mais na tcheki moi litoi et là wazo we la ka ezaka ngende nana ko sala leader bango no baza ba jeune te ngai ya ko konzanga te ye Herman kasa konzanga yem te simba te vous comprenez donc balongola ke ye a konzanga simba te mwana mukabeta kamunda bakolo pe babina donc lo nanga lo baka yangwana donc ngai botika mi maobe nga ya bota na Angola ezaka na ngaka na Angola ko mwana 3 ans a benga mwana 50 ans na kombo na ye mais bino po benga ka mutu ka ma problème na boite mami oui j'aime ça parce que naza na émission te ya naza na émission ya benga ta sima ko ya voilà c'est normal bolinga te couper na solana non tout ça tout ça na kata hein bobi ka ndezala. Merci to comment que le bongo vraiment na suka ya émission na biso toko vanda soupe na to sur la malamu ninga kimia na kati émission biso to na rubrique moko awa vous avez juste na 3 questions. Donc première question et réplique na biso ceux que zaki livre on a livre ni sina ki livre ceux qui na ki livre na za livre ni na za na bible ceux que zaki nyama ceux na zaki nyama na za la chef ça nagi nyama na za na aigle donc voilà pour na chef pour na yote merci ceux qui zaki ah OK merci nebete ceux que zaki moi quel mois ni comme exemple mois de décembre mois de novembre mois de janvier ngati mois yanga mois ya wana nazaka déjà na janvier mois on a déjà naza bien. OK merci to komi bon na suka ya émission na biso programme ya groupe zandenge ni na quelques dédicaces na programme à groupe a besoin ba ndeni 7e bagage évoluer a benga na plus 243 89 61 31 173 plus 243 89 61 31 173 bozwanga moko bozwa so bozwinga te bozwa chef Jojo Mas chef nanga boga ba bosola na papa Doni Oumo motema ya azaya batu bon bongonde na pesa ko motena nga mbote na ngebele na Giovanni moi c'est mon fille mwana moko donc là c'est ma fille je l'aime trop beaucoup vraiment ba gros bisous il y a sa fiancée hein voilà azaya batu José no yeba kite José na pesi Giovanni ba gros bisous Giovanni Mazareti moi c'est mon kitoko mwana moko malamu moko bosola donc azana na problème na batute sona bandiko boaka misus o la boaka te comme kanga ki ngona na tawo ni na silate na pesi mbote be na camarade na ngai Carmen Kitambala Carmen Kitambala ye vraiment donc kwenda vutuka donc kave kande yenda vansa masolo moi c'est openza donc à sala vraiment comment dirais-je salon na ye na Luanda salon na ye na Luanda et puis pardon pas salon na Luanda nini comment dirais-je nini na Lemba maison d'habillement boyi wana bobito lukaka maison d'habillement ya Carmen beaucoup tableau ka bien za wana donc yeta ya kenda na zonga kana ye donc
sans y aller donc maman trop donc yende devant vraiment solo yende kolata donc kuna de canon na bosante ba petite sœur nanga nyonso o na yebi o balingaka nga na balingaka ngai te na bosanité wana siko na koti siko bien pona pesa ba hein wana moni siara mboyo na otolia fumo loboko na ebo lamba mais mungu lekina makayabo siara mboyo je t'aime beaucoup wana bosanité Doris Kabasele wetu fille mora pemba miso lala mbebo rose fille boso la bien na bosanité camarade nanga Josiane Wate moi ça pembe merci nanda kunayo na bosanité camarade nangai Cynthia qui sont pas moi c'est papa Kovo qui sont pas donc na bosanité José Mukendi na Luanda joli Mukendi bon yo vuma wumela joli Mukendi wumela na yo zala na yo yo talaka yo le grand basketteur donc wumela donc mon balap yo vuma pembe na succès le pembe ndele ba fossette do yo so seki auto sécurité e ba no kota nango déjà donc yango moko yé vraiment donc basket et yé billet yo basket et ba côté mais yé billet donc toko merci beaucoup to comme vraiment bon on a souka ya émission sur Timbela Maso ba Timbela Maso Netembe merci na Salomi Jobarb Maboko Banka merci na Giovanni Maserati donc na pesimbo to ba bimwasi ya monene donc pa na yo la pongi merci na Info 16 Mobimba nous on appelle Simbote cordon ingénieur tonton Mwinga 16 mm homme série Aaron Lubambi merci beaucoup ngana bino tokutani Mikolo Zoya merci.